Véron! Véron! Yari! Yo pas bino zo samsate. Pona. Mama bino e akufatika que no agi. Na 5 ans. Alakisa que umsalate. Ako ça fait na 5 ans. Yo biso na pa buti la to e ba ni na problème ninga na yo. Siko kwa ni kotika ndaku bwe bilamba. So papa ya baye. Oze pa bino. So ngo vana na batu bien. Landa nengo yo kutela bango ba o vivre yo pe zala bongo. Biso to ba ta salité te. Na te jaquette au capon na olata on. Pona olata no ma so ba salité na Olanda gosse. Baza pekisa yo. Ba ta pena ndaku no te yari. C'est bon la singe sika za na Olanda. Bala kisa yo yo zelat. Ata kusha oleta mono go luke bo pampette ozongo wa. Moni yo. Na mona ta na mona na te ka garçon mo yo tuna yo. Ono mona ngam noko. So ba mari de ni. Noko yo. Omoni yo o bota mu noko yo zela. Ya mama bala kimi yo. Landa e. Comment les kisa na si. Ya ma sundo yo penda yo. Ah donc so yo ka opekta na te yo pekta. Olinga ngane yo pekta. Ate kutu ni bela mona ya sawa. Ça va? Je devais normalement faire un tour, je crois, ces après-midi. Sifa. 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 Et Sifa. Sifa, qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Sifa,
C'est comme si tu ne me vois pas. Comme vraiment indifférent, je n'arrive plus à te comprendre, ma chérie. Tu ne me parles plus. Vraiment, franchement, Sifa. Tu me fais peur. Ton silence me parle beaucoup, ma chérie. S'il y a un problème, parle-moi, on va trouver une solution. Situação de cabeçada. Ele qual é? Só que situação de agora que não para. Ni banja uma coisa, cadê qualquer coisa? Você é ruim, que ele já anda com a madre. Ok, destinação é cone. Daí habita o salvador. Porque se você é o pé caiana, nem cuca, música quit. E eu estou dando conta de você me bala, não me bala. Doce. Papi na cai, mora na cai. É bom coisa. Fudi. Já vou tirar o dia na vida. Não quero me perder. Minha pai vai mandar de Camboja na modela, do Charangai, mora com Sungangai. Atangira passe. Mama quer me ver, ma passe. Adulto. Mama. Minha bonita. Mama. Mudidi, God. Não, baba boade. Pagode. Buka que só que me tambula. Que não consegue nem que ele cueca banhar. Só que outra família olha. Você mira na zema ela tá com aquilo, tá andando bem os outros me chamam, me são como feliz, mama pardon, tu compreendes la biche esprit de mort. C'est pas qui m'a c'est manque ma. Ozomona. Fonge c'est que moi na. Ozomona manque ma la katandra buru. Makambo lela, oh you no peki sakayo. Amagede. Talaga. Kani kwa ubanga. Mama. Tika mwana bato azanzi ye. Abasi oyo atikile mama mwese simba kaena nzoto to yo komemanga. Nzoto te makolo oyo atikile. Ozaba problème mama tika yeko. Mama tema pasi. Tema pasi yo tiwa. Komini na mama no tata no nani. Okimisalinga gosi. Mama courage kele. Ozo yesu kovanda awa. Kasi kende. Mama biba. Tele makende kota. Na mama kani puta awa. So ozo yo. Milani banga chieli. Vongezi. Mama. Awuta wala. Mosa zemba beta kaeti. Ozo simba ebongo sozi problème osani. Ozo na mwana osala likabu ya betiko kama kondera banga. Agasi. Mama ozo bendela biso esprit de mort tika makambo. Adulte. Akufi gosa akufi yo kisanga akufi. Na sana information te letana bango. Sozo lela na suse mobali na yo lela suse mobali no peut-être tu ko kosela ba musumaka. Azale ayumu mtu luka kya kende. Susa mbala ngo kuiter. Ole la yebi tete tu cha kufite sans effet. Gosi. Ozo wapi ozo lelo zu communiquer na ya ku. Mais kama na mangote. Akimi ayebi kaza mbongo o supporter mwana te yango kei na ye ko luka vine eso wapi. Tika mama, tika na bande ko na ngai pardon bota biso koki. Combien de la bus esprit de mort te bande ko na baza bien du ta ko koma bien gospel un jour a ozonga kaso ayoki mwana abo. C'est comme mukuma oyo. Ya ko yaka matonge. Vite! Mais je t'appelle depuis! Ah! Où les hommes menacés, où ils doivent? Ça va? Où les hommes menacés, qui va? T'es non comme l'hôpital, moi, à ta copine. Copine, non, l'hôpital là? Ah, donc au bel ici. Ok. Ndeni nanda? Nanda, tu vas bien, bonne nuit. Oui, ça va. Nazaki boye, nazo koma liboso, nazo ba document moko boye.
na bureau. Bon, en fait, aux une nouvelle à Duce. Yaya c'est pas si fati. Aze pas si fa banda kenda kuna. Ah, bino maramona bino yo, tout ça qui contre maramboua qui ne vend pas si fa. Si pas à moi ça libala. Bon, c'est pas grave. Est-ce que oyebi nda kwa si fa remplacer là. Ce qui moi rose alors compagnie ngakuna. Pour accompagner aussi qu'on a attente na ko peso ka adresse. Adresse. Bon, ok, pas de problème. Mais toutefois, il faut vraiment la monnaie. C'est très très important. Azana nini na salon. Mon so kiti na are libaya. Are libaya salon. Pense à bypass zo kende rond-point ngaba. Oui, je vois. Are libaya. Juste so kiti na are libaya na ngambu ya salon mona be escalier mo ezawa. Au mati be escalier terrain mo ezana ya basket numéro 675. Mais avenue Pesingate numéro. Avenue Mulumbakati. Mulumbakati, Kotata. Ah oui, Kotata, oui, je vois. Donc, on a commencé juste Kotata porté à noir. Ok, mais bino bokenda rotale quand même. Tokenda tepo traitement zozoa, faut pas battre ba mona kaye bon. Mais Ruth makambo nini ozo ngolo bawana. Doute c'est ton frère. Donc oyebi place azali mais bokenda rotale té. Et pour jour akenda ka tokenda nanga na kenda otika e. Pour la raison de traitement, le bail qu'il faut tout triquer, non bon auto. Écoute, petite sœur, moi je te dirais une chose. Par-dessus tout, il faut que Sifa à moi ça libala. Et à ex, il y a Duce. Mobali wana pe arrosa na vraiment parce que ba vandi si mbanda et pas naï. So bino botiki bongo parce que babi traitement. Donc bino bande ko bo délaisser yé na propre sort naïe. Boza ba nouvelle n'était, c'était quand la dernière fois que tu étais là-bas? Oh. Mais c'est pas croyable. C'est pas croyable. Bon, ok. C'est pas un problème. Comme tu fais ça, on peut faire tout ensemble. Narokende kuna. Écoute bien. Na bomba to na bimisi na la yo ya fou. Monela nonga bura. Ngai motema sala maso ni kasi kobo ya ngade. Okena. Ni tsaka na maboko. Parado. Susi kola kotoke porte liboso yingela tima yango. Oeko kutangana banzala nanga. Ndaba moyo. Mondela quelle masse solution. Asati qui sabolingo. Mon Dieu, donne-moi la force. Donne-moi la force. Mon Dieu, donne-moi la force. Seigneur, donne-moi la force. Mon Dieu, donne-moi la force. Donne-moi la force. Amen, 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 amen. Mon Dieu, donne-moi la force. Les jabolés là-bas, dis-toi, les jabolés là. Les jabolés là-bas, mouton, c'est les jabolés là. Pesanga. Ato sali resi de zona toloko. Oko pesanga mbongo nanga lelo. Mama na simbi mbongo na ote sur la tête de la police. Na muyibi na pede na muyibi. Baninga bako mo planter na zando te.
boye obebisa misala bato yo soko yibi mongo ko kabla baninga no bana mibali elo ni zuzango ozonga no mubali mbongo mama nangina makamute mama nangina makamute ka zumbo voilà omoninga nako tielo poiso to saka biso mbala enquêter mutu aya kusala enquêter mutu akomona ngate bando planter na ndeni mama bando planter na ndeni film yesu kutu to na film yesu ba planter no to ba tina mutu wana eza planter ba planter mbongo na monana nangina ba problème mama nangina problème mama tikanga eza ngoma pesa nangina na ambibi na simbela ki na soki mbongo na simbela ki yo porte monnaie na simbela yo porte monnaie po simbela ngai pesa na simbela ki ngona ngina pesa bandaka na kutu mama zebu na pesa mama zebu na pesa mbona ngina okena ngwa mama yo porte monnaie awa ndo monnaie bandeko ganga eza ko tia makelele yango zwaki yango mama plus me baba na zongi sika place oyibilaki na ya kuta so ezate wana obima na balabana bandiko ganga yo ngam ko yeza mama ko kutela ko tina ndako na kangi biloko nyonso tuti na ndako tuno okene bo na yo l'homme quittera ko s'attacher na ngate pona bonga na o femme de nuit na yo quitter. Oh, muninga kenda dio sala ninya. Boniko. Allo passi ça. Mama la senste. So linga ngate mto botanga zong sengiska na uta mama. Zana linga lingo kwa suppositoire na baka yo. Zana lingo tele kwa suppositoire na baka na zong so place uta. Mama mangalo katela ngesa la pasi sincèrement. Ngape ko yiba ngesa nga pasi. Oyoki. Ozalanga shima boza mama mo mabe. Mwani nanda kwa boza bapara na yiba ate mwani otula ndaka bapara na yiba ka. Siko lo kwa na yiba na ko mama be boy. Zoisa kana kena ngai. Zoisa la keka iska na uta. Na lembi na iso sisi kiki. Siko maternité do uta. La sozo uta mama so be no dine bibu na kende kaka. So be no kende bibu na kende kaka. Na butwa lelo. Na utelo poison. Maman, c'est sérieuse. Maman, c'est sérieuse. Na kolia li sona ndako de. Maman, soko bo mama bo ko mo na pozo te so ka me tu va la kera. Mais yo ça nigoto. Docteur Lekio moningati. Qu'est pas biso a. Wapi ah. Pas biso a. On a biso que ça pas petite sœur maman. Ah bon? Et pas biso on modèle à son gala pas biso. Ah le mois déjà pas si fa. Le mois déjà fait. Et voilà. On a zappé moi pressé mais comme ça fait longtemps que je t'ai pas vu. N'habitez ça ligne bien. Oh regarde. Comme tout nos so qui n'a plus tout tout. Ah, Julie. Nazana nga omoni nga na mogila nzambeti. Kenga pe nazana. Ou soit tu veux me dire t'appeler mon numéro, tu m'appelles. Songana yo moi sina mbali na lukamu. Ah. Mais l'amour, bolingo est réciproque. Si tu vois que moi je t'appelle pas, tu peux m'appeler. Ça ne change rien. Wanande longo la ki bo moi sinon. Kaso moto nzena bando benga ona esprit na ndo benda yo. Ni na télépathie. Yango comme si o le canal ina biso na mona. Non, et ça linga bien. Au mono vous mettre un bien. Donc là, il faut te reprendre contact. O cholia pongo na ba pousser à biloko buyo. Ntonga contrôler bien. Kobo ya ngai moto ça. Soko za ki nanga eske maramoni ngai. Moto tambolo buyo taleta kitata la to monte ke olie na ba pousser so ya mapa. So ya nini tala na ngai yo. Au moins te ka yo tango mono ba molongoli. En fait, tu fais quoi? Na moi pour faire na yo. Donc nga nando ke le boy. Tu peux t'apprêter, on se met quelque part. Devi fais ça matin. Fais ça matin. C'est comme le roi Nyongo, on a son foot à ton Nyongo. Tu cries sur moi ou tu parles? Tu cries sur moi ou tu parles? Parce que n'a pas dit d'expliquer parce que la matière on dit qu'on comprend gâté. La sani. Tu penses comme une faiblesse? Le respect n'est pas une faiblesse, c'est pas. Oh, on est moins mouqué. Moi tu parles, tu parles. C'est ça problème à moi, on fait des gâteaux. Moi tu parles. Mais la bébé ça matin, c'est quoi ça? Tu ne veux pas concevoir pourquoi? Donc tu le fais exprès? C'est aux hommes de la pilule. Aux hommes de la pilule, on peut me faire alors.
Je te comprends. Vraiment, ça va l'air tout suivre, on comprend bien. On comprend tout ça. Donc, depuis que je suis allé, si tu es devenue indifférente, et pour changer complètement, je te comprends bien. C'est pas. Moi, je ne sais pas. Je vais faire semblant. Je te les répète. La politesse, je te dis, Sifa, n'est pas une faiblesse. Hein? Je sais pourquoi je te dis ça. Sifa. Il faut dans l'angaï, c'est comme convenu. Comme les gens ne pas. On peut passer là, on est là, c'est pour tu vois tant que tu fais là, qu'on en va partout. Hein? Parce que tu le fais exprès. Tu le fais exprès comment? Je le fais exprès comment? Je vais te tuer parce que dans la vision, on a la vision. On a toujours la vision. Je risque Sifa de commettre carnage, mon clé. Tu verras ça. Et ma parole ne sera ni contredite. Tout le monde. Non, c'est des référents pour moi. Je Obin, tu vas regarder. Gesho, pardon. Tikaramo eza makasi. Tikaramo eza makasi. Baboti sa mutu makasi te. Kobote sa ka volonté mutu ye moko. Sifa. Ota mutu makasi te. Sifa obota nanga, n'est-ce pas? Oye, bate penza so na sango. Na Gesho. Kibish. Obi kende na olo bano boy papier bonga. Oh. Papi a se rétablir. Tout ka na chambre boy na Gesho kande ezalaka et alaleka wana. Ah. Tout ka na Gesho. Na chambre to komo bimanga zaki na liputa na tolo. Na bimaka na salon boy. Papier benga na kombo nanga. Oh. Kocha ote yo ki manga ba problème no sezo lekelanga aka nga moko. Nazo kufa na oka nga moko na expliquer nani. Zambe. Papa benga lokwa. Zambe. Na telemi na tali papi. Na silima ina makila na position na zaki nango na Gesho wana. Na moni te loka koloba te bibish na ebisio na zaki ngate. Papi afungoli misu na koloba na kotele mambala moko na kotambola. Mais gloire à Dieu. Wana ngamboti. Gloire à Dieu par rapport à nini. Na kosote omuninga na sepeli kutu ndengo lobi ke duche donc au bimi boé okuti donc à s'y prendre que a commis bien à télémaquer. C'est bien. Ma copine nini. On est déjà une femme mariée. Je n'ai pas dit le contraire ya makamino solo. Yo yebi esengo nanga munene ko mona papi ko telema ko tamba. Camarade nanga ngapi na sepe po camarade nanga alongo na problème. Non non non. Po duche ndenga yaki wana malgré tout oyambaki duche na bolingo oyo ozaka nango pas duche ato bali non mais duche à côté fazala. Mais soki lelo duche ana kufaki. Mokinde ngai mona bolamu na hotel. Famille a duche ndenga ki endi mateke yo mutu osuksa bolingo. Voilà. Au moins, ce qu'on peut se dire, c'est que français parlait beaucoup pour ne rien dire. Ah bon? Au moins, ce qu'on a place, c'est que c'est pas comme on a papier dans la télé, à lobby. Mais inquiétude, place à qui n'a y habité.
duche amona moke non koloba bongo te bibiche parce que na lokote ka papi na nzate na otia na ndako nanga ba parents na yebi ke papi avanda na ndako nanga sikoyo yo moko tala ke bibiche pardon ta gravité likambo papi abimi na ki oluke pa na bango azate eboka so kuta na koloba ndenge nini non bibiche omoni atakutu na yebi ke lingano papi te akende na telemi aluka fine yo poso bali te mama fona na libala non c'est contenté na libala na yo ke choisir wana faut luka papi yo kana ayoki bien yo ke ko luka dute che pa na bango pourquoi osa na ni omoni ndongo lo babongo akolo ba ke linganga oninga na linga comme non linganga te so linganga lingo participer na passe nanga okabola nanga mawa ya koyeba ke duche azapa na bango te siko azawa pina minute mona sa ba parents na ye ke duche adlimo na ndaku ezate est-ce que vous m'en inquiétude nanga omoni sifa rozala mwasi liboso robala dembo omoni ngai na komi kondima sifa tokende na ameri obala si nani duche obala gesho ndima bongo la ta fois koto tu que c'est tini na wa pour que kende ça problème ils ont des sons et ça sonne duche biki à télé mi quand on lit lève-toi marche Marcia nakosala nyonso po yokende donc oyo nga nyonso so nakoteka po yokende Marcia bazaki ebele mais ngai nde nayebite mama boso za chance nayebite sesabeni ebese kino natilinga message Marcia ozwi bourse noki somo lokola eloko mosusu nati lobi nzambe na ngai nzambe ayoka losambo na ngai atika nga te esika mpana lobaki nzambe onga nasalelaka azali mais faut ça tout pardon pour ils arrêtent ba bourse so bas tout on a moto zali dans mois de janvier surtout des mois de février surtout les qui quand on tiko moulay ou meli ils appellent ma bé faut tout précipiter ba démarche bon na kosala na dit kaye on sunaye Marcia ngai mama na yo non sala nyonso merci mama na kotika yo ata mukete omona ata maputa na ata ba super ata biloko na nga nyonso ya bien chaînette na koteka po na yo na gisa au papa apoko bino ça manse wanye papa papa biso no gemi c'est lo kali boso katika papa ya sifa la Julie toi la bourse et kasi ninga ok na kembo kanile là mama lamuka mama lamuka kone hindi lamuka pa ete shwe hindi mama lamuka mama moso abomba makambu mama mama moso benga nga bonso mutalali babenga kaende mwana mama na ibe kute kolali puli kambu izawa na pongi mama mievo kutolamuka nzambi musege shwa nduki mama mundila lamuki azaki aulala oh pot de fleurs à moi c'est geshwa lamuki pot de fleurs na chandako alamuki mama lamuki koko alamuki ko vanda ko tutemba la moka binya ki na minute okune yindi oh okay oh mama azate mama akei a décidé bima kei akei sika ke côté disparu azoye bana société oh na ministre de tozo babo ikuna na ndako kune pa gesho e baby moi si ma ministre lingo lambate makoloka na mesa alingi ko lambate alingi ko simba nzungu te ko sokola nzungu te oh pot de fleurs ne à la moki pot de fleurs oya sengine tispontas mena na tongo anukuti solo ya ko nukuta attends na mukate mena nukuta solo ndeti so malasi siko pot de fleurs yona bimi fleur rose nai o solo kitoko solo malasi na so soki azaka ana nakamwa vivacité au samu sale zaka po mwana mbala pona mwana mbala nazala kawana makamba ko bota pe kuna su eyindi mosa lingiti koyo ko kutu mkomba bana na mwatao ina kutu alingi ata kutu teleka mama yom to okenda oza tribunal mama parce que c'est lokola keka makamba to lo basiko seke na nda kuna bazasu bien te kuna kita Donald Trump alobi ba rap ba bima koto pe Obama alobi te ba rap batika na toza Nations Unies côté monsieur pas gagné na kangi développerie mutokene mama na minute développerie na maboko et moi c'est ya geshoe wo e kangami développerie nde bana bakobota mate mama luka solution mama soto kende kuno luka solution na lobi to kende kuno luka solution sikana ko sala ngo pe ba tension boye mama yama kabo ya nangai makambo isa makambo vie isa makambo vie ya mutu
Jamais mwasi alibala pena mwasi alibala azwi kama mobali ne moko boya kala ata soki mobali wanga za nani aya kufanya ntina kati ya ndako sikoyo kokende mobali wana ke elingo lakisa nini ke mobali wana yaki na mission po bango balobaki aza malade alobaka te atalaka te alalaka te alamukaka te sikoyo akewa bayibi est-ce que vous savez que mon garçon est malade? Est-ce que ma jeune bango dina na moi sinae maman to fongola misu ya quelque chose to tiki boy ya age ya quelque comme nango moi naté et l'autre côté ya quelque chose nouveau na ka boy moi ça ningo bota te makolo na mesa tala ba moi c'est manzaka milai moi sinanu aboya ko bota ce ka bando kene nango ba voyage tina mbula makoma na combien lo banana oyiba dot wana dot nango na récompense nango ezalaka bana moi ça zo tia yo à l'aise ndi sika et pesa dot valeur mais moi na zate dot wana valeur nango ezala pe bela 2000 wana ezani nalobaki 2000 wana batie bo calculata na 700 te nangina bala mosi nanga na honneur mosi nga ko bala ayana no amemila yo loba nango ata yo pot de fleur evanda ndako mama esa la saleté na kiti elalela muka esa la nini kana kiti lelo pot de fleur etelemi sans délivrance sans comprimant kisi mama yo moko ndefo mama so moni banda na yo moni pas pesa rapport ozana parquet au l'état après nzambe ngai mama na linga l'état pour justice fait na dilemme na on a linga pour justice fait na dilemme na mama justice fait na dilemme na on a ba décision na taba sifa Yo comment quel kamuke fona singa fona siyebise yo taba sinyo mbongo ata mbongo yo tena po ifuko singa mo sina permission non yo que je na sensité ya kana wana wo ba poni yo soki boy to ke ya gesho ya kana oh dona ngai no ya to ya gesho vous êtes ngai comme nani oh c'est bon casse oh oh ya kana vuto ya no vous êtes gesho ni yango no comprendre que l'autre ya kana boza na ngai oh je t'ai dit ko di chesse ah tiens que je dis kanga si bana no lo ba no ya que je sais nango osoko kanga kokoka oh natoki mo mutanyongo yo kokopona ngai te wa mutanyongo wangu chata mo wa mutanyongo wangu ngisho ko kulba nyongo wangu boy kaya ya mbana tete boye na futa alafu nando kunde bina ande ndo na futa mo ipa zo ya mba telefone dès que no ya mba telefone te pour faire signaler ya que shunga na uzana ngawe wana kino na limi na kotambola mais faut changer bon on appelle ça mais le doit changer bon quand yo mona munoko changer bon quand yo mona munoko oki mba nyongo yo mdo to za kino ozimbongo to kedo changer pesa mbongo na pesa mama siko zo bozo ki mambo ya que komo za komi na mbanyongo baba na nyongo wana na pesa mtapesa mbongo tia mama ya que yo bongo pardon ben yaka to kendi yabi kisunga na ke pardon yo pesa mama mbongo na ndako yaka ya ke shuti na boyi na ngai yo boyo pesa mama mbongo paloka ya yo bona na mama yo pesa mbongo ne parce que yo mama yo la maman moi les soukinga il faut que ba maman tu vas informer siko no mona ndinga obandela te na ndinga kosukela te Marcia mutayepa na yo azoya kopesa explication yo zobande siko ya kubandaki makambo mama ata yo na moma oyo toza makambo mosusu mama kama iya ducha za mukulu makasi abimi na ye alemi na ye est-ce que tu ba gravité le cambo ozoyeba ngo puisque ozoyeba ngo vraiment mama peke sifabala alors mbandi webi Marcia na boite oza mwasi balobaka oko condamner mutu soki yo na oleka na nzela na te oza mwa moke te soki na bina tia na makambo banini ya kolinga oza na expérience te mais un jour ekokomela yo nasenga conseil na ya nao soki ezalaki ke
papi abimaki na ye akomini nzoto makasi ake na ye wana eza ndenge mosusu me moto aningana ate alobaka te atelemi mbala moko ozomwa gravité likambo mpe ake abungi place aza nayebi te donc epano ezolobelo elomo te nakenda kozwa papi epa na bango papi alimo ekabu yo yebisanga sikoyo yo zoloba ozomonaka lelo est ce que ozoyeba gravité likambo atambola ataningana te me atambola te makesi akoki bien bon débara ya sif eza ndi nango mama Marcia est ce que oyeba makambo oloba wana ezofaire partie na vie nanga kasi vie nango nde basauve opa ya luchi ozwaki ye basauve nga lelo so papi mabe ekutani place ake kuna yebisanga nga na ozabo est ce que yo bandola obligé ya kokende kozongisa ye ndenge azwaka ye mama ozoloba eza ntina te nga problème nange eza problème te Marcia nalingaka ye problème nanga na yele eza nde toluka nde solution ndeni tokokende kuna epa na bango toyeba soki papi aza kuna lelo po makambo na moloko bino momona moke botuna ngam na yedi expérience makasi ya vie makambo eza munene komona ngo eza mokete tant que ozovanda ozola na ndaku na oyebi bien okote mutu na ndaku mutu wana lelo azate nyonso wana ekoyela yo nazoyeba te soki oyeba mama nayebi sikoyo nga naza na susi yango nayebi bino kasi yango nayebi so tokende lelo sikoyo nde eza boye ero deja esimba te mpo gesho kala mingi te aoya il faut nazonga kutu mbangu mpo dans 20 minutes gesho azatia na ndako tutango ata lobi mama nakena mbangu tika makambo wana kuna Je ne sais pas, moi, donc. Je commence à bien voir les. Je ne sais pas, ma fille est devenue seulement comme ça. Je n'ai pas quelque chose à manger. Depuis le matin, je me suis dit, Seigneur, je sais que tout mon mari. Seigneur, si tu veux me tuer, moi, tue-moi. Voilà mon âme. Seigneur, tue-moi. Au lieu de me mettre comme ça, mon chien dans un jour, tu ne me réagis tous dans un chien dans un bouton. Dans un amour bouton, on te voit me la depuis le matin, je ne peux pas manger. Donc, il n'y a pas un sky. Et on m'a écrit le médicament comme ça. Comment je vais voir ça? Le médicament. Je dis, est-ce qu'il n'y a pas moyen? Il y a pour moi, il y a un retard. Oh,
je vois tout ça, je vois toutes les bêtises. Dieu m'en a malheureuse. Il n'y a pas moyen de mettre tout moi, je... Quand elle était ici, elle me préparait pour moi chaque jour. Maintenant, qu'est-ce que tu vas manger? Ma femme Guylaine va préparer pour moi. Papa, moi, tu as besoin de manger quoi? Guylaine va préparer pour moi. Si pas Guylaine, ma fille Marcia moi va préparer pour moi. Si pas Marcia moi, si il faut qu'on va préparer pour moi, papa, je vais te préparer quelque chose à manger. S'il faut qu'on va préparer pour papa, Marcia va dire que non, papa, aujourd'hui je vais te préparer le connu là. Je vais te préparer le mot. Je vais te préparer le sample. Aujourd'hui, je commence à dormir, je dors comme ça, je me réveille comme ça, avec le médicament qu'on m'a écrit dans l'hôpital. Et les docteurs m'ont dit, donc, il faut que tu bien manges. Avant de boire le médicament, il faut bien manger. Je cherche le verset que tu as écrit, Yaloua, pour maman. Ça, c'est ma Bible. Dis-moi. Mon Dieu, dis-moi. Mon Dieu, dis-moi. Mon Dieu, dis-moi. Au lieu que tu me laisses comme ça souffrir. Au lieu que tu me laisses comme ça. Maintenant, je dors. Comme ça, tu es le second, je vais mourir. Julie. Ouais, ma téléphone, téléphone, essaye de poème. Comment tu fais ça en moi là? Pour parler d'un jeune, pour dire qu'on quitte ça, beaucoup quitte ça de niveau battu. Pour aller, hein? Je dis quoi? T'as là, Julie. On va voir monsieur sous, au making amène à Zugo, hein? Et puis il faut que l'on maîtrise. Moi tout on aime ça pour ça peut mener à draguer, il faut se contrôler. Quand il y a un jeune il y a paiement na habité. Bino femme ne complexe pas to pembe tonde. Les interdits na kova na mtapembe. Yété, le gars mtapembe mususu yété parce que bato combattre ngai. Et pour bien et pour ngana. Mais avant le balik il faut tout nanane te gesho. Non c'est contrôler na auto bandika ko tomboka kamba mako fande na mtapembe. Na tuni. Bon, on va na mtapembe na point. Du tu moi na ndako na. Banda du chabima et so mona e oyo katali solo ke ba moni quelque part. C'est bon, bon na mon idée. Après. Kasi loko ya yeke lukela nga atuna nga so ducha zape a mona na tempo na. Na kata ba. Kasi zaka ndemondo yo moninga na leka hotel misinga to solo li. Boto mona pela poko boyo yamba. Téléphone na sac. Yo ba jo sa nga na linga ngoti. Ba jo sa na linga ko ya ko tipo to no boy. Outa no. E na bolo ba pena ko kina ngati. Poma ko na nga.
Le bal qui ok. Natasha. Bino. Le on a si vous. Vous découchez les gars. Et bon, là, ça a problème. Yo nous a un problème là. Là, ça liquide. Ozon à 23h, Ozon a pété. Le roi yo mom to bani si kamodi. Ozon à 23h. Ozon à 23h. Non, tu ko beta. Eh. Beta songa la Zonga ndako, wana zonga kasinda. Okosi to landa. Et puis comme kazini. Ou soit to ka fa non. Ozon à 23h. Ozon a te. Oh, o ko pili na tipo wana. Ozon a te gesho. Na mona ibini na sala. Nani? Nga mona ibini na sala. Na ngati ke lota. Eh o meka. O compris na tipo pam. Voilà, petula. Na zona pam. Skema. Kende, tout à fait. Ka tout à non là. D'autant là là. Ngapi na kina. Tala. Kende. Balo na kende. Kende on a mis point. Na changer là. Kende papa pas faire n'importe quoi. Oui, longa on toqué. Eh, tu n'as qu'à y détecter au pédale. C'est un mot là, quand on a les cannes. Bonne vino. Bien, bonne yo. Malam. Ok, bon. Maintenant, on luka. Nous te mouvons dans un lac. Bonne douce. Yaya, azani ka kune pa sifa. Oh. Nandeni. Kasi lo babuye. Te azala kuna banda kenda kuna. Aza kuna te. Aza kuna. Ngala zake pa sifa. Donc sifa nde eza boye. Aibsinga duche asa bika. Ayoka bien. Banda kutu abima na ndaku na ye tilelo. Po webi ke sifa mutu azwaki duche po aswanye ye bino boyebi. Nini? Sifa mutu azwaka duche po aswanye. Ebisizela no pardon abima kuna. Sifa ebsinga boye. Jour ezaka alamuki na tongo boye azobima na chambre. Donc duche mba mwa monier duche donc a telemi na kiti azui makasi mama atamboli akei banda wana alaka sifati lelo azoluka luka duche azomeka même kobenga kutu na numéro ne ya téléphone ezoleka te ngala kaise kutu lokwa ke ngano ke tokutani boy yebi place duche azali okopesa ngata ba coordonnées na ye numéro ne ya téléphone yebi te biso to yebi kana ndaku biso to yebi azana eka kune pa sifa to tika kuna azwaka soin na ye abima akoma bien place azana ni tu sais que nabino famille na pe boyebite en tout cas mais ok yebsa maman que duche déjà ça comme bien boluka et possible kuna pe azoluka amona te attends numéro téléphone il likate merci ça va en beauté na leki mais boluka et pe donc au moins ni pardon hein on nous katanga to sifa toi ça tiso on doit tranquille Usku ya sifa ebi ke ducha longwa kuna koya oyebisa biso te. Non, Fanny, je me suis dit que non. Telle fille, telle ma parent naïe. Non. Dis-moi, moi c'est une azembe ça la sexy. Té, n'a pas sur parole de papa. Pour oyebi que soki na pesi yo parole c'est que nga na komi na suka lokana na komi na suka te fo yo kangai moi c'est na zemi oyo alata karobi te nga soki na pesi yo liputa apwaki alors je me suis dit je me demande alanda kitoko a gosse parce que nga na boti bana kitoko mukili mubimbe yebi alanda kitoko ya gosse ndaye ko zwa zemi na makasi est-ce que zemi oyo afula kandeli bu mwezali nango ou bien sepela ko bakiti pour la ndimita ke bakita bo ezana ndangu na yo moi je vilain papa, quand il y a la maman français, t'es pas français na yo, toyoka to double, et ça la dit sur l'autre côté. Je te demande, moi, je suis vilain. Est-ce que yoko bota bana lokola onga na boti?
Zwa douche. Akoka na tala mwana no moko yo botite. Toke na gosse. Azate. Zwa hit. Et puis so tala kanga na soni. Zwa ki tala talo talanga. Suko ndebo sali complot na yo na ndengo bandaka na vina nga ko luka. Po lelo tingala zana mobali eza yo. Tata. Oza tata mabe. Omoni lelo soki to se compromite. Ayinke. Ay mwana ku. Porte fo mwana. Yo ko ya ko buda kanga ite quand même. Balamba biloko agoliate la fois passée leki kaka lobby na zo 2000 na PC so mbela nga crédit ya Tigo na PC numéro na ngai moko 089 22 12 200 oyebeke mwana oyo amankenga na ndenge moko munene azu crédit wana acha atete ne pananga azu téléphone nanga asali bisala sala eye pana ye sikoyo pongade na ndina bota bana basite mais excuse éducation nini yazwa Obokola na mboka tona na seya kala muto wapi papa. S'il te plaît, tu es fini. Next papa. Oye est-ce que yeba ngana yo tozaka na ngaza na kande na yo. Oye baka. Poso ko zo kata ngati ye fini. Oye bina nkolo ba français ngote. Moi je suis né au village, grandi au village na tangi na mayombe mais na kola ba français yo za ngote. Mais je te dis quelque chose. Quand tu as dit qu'il n'y a pas prend éducation. N'a pas prend éducation. Mais chez moi, mon père, quand j'école, tout ça, éducation. Et puis mon fils, j'ai été créé dans mon pays. Celui-là. Il est très belle fille. Il est avec éducation. Mais tu parles beaucoup. Pourquoi? La Bible dit on donne ce qu'on a. Non. Au moins éducation bala nanga. Oyote. Pour moi nanga soka bala soka ne libala. Ma puta. Maman. Moi na mabe. C'est-à-dire. Il ne mange pas bien ici. Ah bon? C'est que tu cuis pas bien. Pour moi, je suis un zemi. Ah, c'est pas ma kilo naï. Il faut sentir. Papa, au moins, on a payé pendant la yawa. Ndé moi ça c'est ma lia tombé non na lia. Na yebaki. Lenga lia ali tongo na lia. C'est pas pendant ma deswa na sokilinga. C'est pas musaka na bango ba yombe wande ba tondi selinga. Tu vois? Ndaje ma lia bongo. OK. Na sali perte ya kobengi sayo. Ma chérie, bonjour. Nasali perte ya kobengisa mutu nakanda pesa rapport yoka aliaka biente mama wana etalinga te aduche azala so epasifa te bauti kwa ngenga siko ayoka na ye bien mais abimaka bongo akenda ayebisa mutu pe place akenda te maika nana yebisa makambo Siko kana ucho kuta na nani camarade ya sifa na o ya pembe nani ya bibish. Yiko tu modela ya mbeli ngana ndenga zolo belanga kasi c'est comme si que ya za awa. Siko akewa lunje akewa akufito. Comme makambo lila kufite. Bani ko ya l'esprit de mort non. Mais vous pouvez se communiquer. Communiquer nini? Mutoso munanate, c'est-à-dire. Oko chola ngaje oyo papa. Donc Sifa, tu n'as pas préparé? Hein? Sifa, moi je t'ai marié pourquoi? Sifa, moi je te parle. Yo s'occupe de la téléphone là. Sifa, moi je t'ai marié pourquoi? Notre question. Donc, après tout ce stress à mon salaire, on a fait un lien là pour yo la melinga idée. Moi je dis, on va ça mon Congo. Sifa, hein? Tu penses à quoi? À ce blanc bec? Hein? La montée quand pour la montée là, yo au privé là pour là. Non oh amis. Allez, c'est ça pourquoi? Comment ça là? On connaît un restaurant, bah ça l'emporte au liango. Nous allons nous connaît un restaurant. C'est pas. Ça la si. Mon Dieu. Oh, attends, mais ça là on va zapper les micro soupe ba ya kapete ba lembi, ba fandi. Donc tu me prives de. Non, une semaine, 2 semaines. Quel est un restaurant? Ça l'emporte au lieu. Ou quand il y a le quoi donc le quoi fout à chaque fin du mois, il faut caca. Je suis dans l'obligation à qu'on lambe la caillou chaque jour. C'est à moi que tu parles comme ça. Je ne me reconnais plus. Je suis plus les guéchus qui je. C'est pas.
Gesho na lambite sili ke na restaurant lia. Et sili. Keni na restaurant. Maman, ozomona. Na mona nini? Nazaki ni aveugle. Keni na restaurant basi boluka akobala. Mama yo lamba te ozanani. Beyoncé, yo na ni mantanga. Vedi so zo le kanza ba ba clavicule comme ka ke fo kiné. Maman mais. Bon maman nani obenga nga mama na nini? Mama no sala ko angate. Ozana mama mama kalunga te. Maman mais nazama makata. Te na ko yoka yo ta mukete. Tala mwana ngana ozwe na tayo yo te. Nzambe merci pour passer mindele mayela ko sala senti. Soki senti tembe azo tambula ndenge ni mwana ngana. Qui vous a dit c'est la maman toi aussi? Gelo yo lamba donc ngana ndako na lamba. Olamba te mama soko lamba le fali ya. Olamba te na bani. Yo zo yebisa maman ke ngana lambela. Ezali kama tala mama soki na zo loba kana. Soki na zo loba tikala kimia. Taisez-vous. Bilibi bale. Baninga baboya ngata moko. Soki na boko lamba kuna bamona ngata pondese. Soki na boyo ko sala pondese kuna bamona ngata zo lamba ta mwa supu wa mai mai. Mais yo soki balo sala kate ou bien sala biloko akati te me marabana. Ou bien ça autopsie, mutu balongo na biloko akati. La tanga batina restaurant tokei. Oh, aba sa poto batina mbana mo pa mbuta lombi. Ba mi bali ona ba fivate. Lata tokende. Na nzela pe ba se bele ba temi na nzela. Sala ba bikisaka ta wana lelo. Tanga koma na aja ana. Ata ba benga ka bude yo papa ngai. Ba ola bakte yute. Na obenga bude. Lata tokende. So Siko funzi pana sanya nini? Abetinga bominga. Kolipana. Kenda ko lira kuna chaque jour na ebiso gelo. Songa kama boko nanga ostimbi subilo na lambe na ndako na ebiti. Kenda ko lira kuna. Yo toza mama. Oya nga kuna za échantillon. Alobino tabe avec maman. Alobe avec maman. Échantillon. Kenda ko lira. Chaque jour kenda ka. Et kuna ebishi. Soki yo boko na ndako okobima otila na ndako nanga. C'est yo kendo tikinga. Zana kino ya kuma ozo ngila. Kendo okuta ngaya yo kasi na okima. Yo kuna kwa camarade non. Si. Maman ba. Maman fanzi kuna za mwana te apesa ndako na ngai ayo lobana. Komi grave. Sikwesika moko ka obiso to raisonner ka kozala eza kuna ndako na ye. Ndako batu kaka ndenge tokanga yango na poussière na ke kota kuna ke kuta kuna. Donc ezomona na ke kaka nde tokanga yango etikala bongo mutu kutu atikala okoma wana te. Siko. Vamos madela mesmo. Kama dela. Dela gosse. Siko ata okay, ta ko ka benga na mama. Na longa na place mama na komi bien. Tu je mute mama kanse longa la drogi. Ba ko mama wo. Bisu puta. Tela tati camarade galinha que ni xerica. Tadi tati mu telefone. Yo fura ducha sakuna. Tela tati. Atatanza. Mami kami di fanga munzaya. Siko lilo yo kanisa swing. Allô. Bonjour chérie. Périte. Ah, petite sœur à Douche. Le pas tozana mama. Tozana mama nde tolingai tosolola na yo. Toyeba soki ya Douche aza epa na yo. Mama zolela. Kambe mama zolela. Ah? Te ngapi nakuta nende na nani camarade ya Douche ayebisa ya sifa. Ayebisa ngai ke ya Douche azala lisuku na te ya kenda. Malamu excusez-moi pour na dérangement kasi.
loba maman solela, maman solala d'estomac, papa estomac, maman yebi na esika za te yebi kuta yebe makambo ta yebi te ki azala lisuku na Fouede mejo, fouede. Maman tiko sala boye Luka soli lela kaka. Maman. Maman zwana okimia. Naki na pesa bino ide. Po na lembi ko ka maman ndazo lela boy. Komo sanga pe na passe. Na ebite ya rit. Na monto sala boy. Ndi tozo luka zo mona na to luka ya ducha zo mona te to kabola. Ya ducha kwa linge makambo ba prière. Ko za matin ngomba mangengenge te. To kaboli moko aketa mangengenge. Moko akeba dara. Moko akena luzizila mama. Ozandoki. Everon. Nalobi. Do yuzo muna pe abiso ke tozabo tozo yo kesengo. Toza esengo. Ngala ndako na kotata ida ya malamu. Yo yebisanga bande yo ya alandako eloni ya malamu se kota alandako. Tonka yo ye papa biso na mama biso libale baby. Kaka na présence lo na ndako leki na nga mobali akenda to yebe sikazate. Kaka yo kana ndako lelo ya duche sope kamili mongola de présence alongona kete zero. Mandoki. Ah, ngala obenga papa. Donc na moni le kwa conseil ngana yo Ndoki yo preko komo kanga ndoki na ndako. Oza drogi, ngala kangi yo drogi. Epena lobi na tata la yo la mama lo basa. Mama na ebi yo linganga te. Na ebi yo linganga te nga fale mama na nga kufa te azala. Azala ponga pa kotela nga. Donc ngana opesa bino conseil malonga nge. Ndoki yango ngam na loka ya duche. Atida tala tala ngo pala nga. Tida mabungi ngam mabungi te. Tala na mangengenge. Andoli na mambo sambe. Sasa kende luzizile ebiso ya bokende. Ide ninga la kopesa ndo ko sake. Ya tu talinge mambo sambe na dito kabola na sali mabe. Satana. Kena ngomala luzizile zoke tina terjon kende yo moko. Keko luka mama bino so akufa bakunde wapi. Ça va? Oui, ça va bien. Azar. Oui. Na retourne mon ami. Te Julie, au monde était bino boko bozwa makambo ngo na ndenge moko boy boko melanda mabe. Chérie. Ducha azawa. Ngana fama duche. Ducha vande pas sifat. Sifat na nyepa na ho. Yoka Sherika. Duche aza ex mek nanga. Aza ex mek na yo avant daka et pas. Mais nzamba sali grâce ce qui a biki destination na ye donc ngana zana lokwa garde du corps na ye. Eh papa. Mais on na moni na famille na il y a bimi bon samaritain à lokotie tellement que famille na ba baza incapable de yo soin na ye. Na état zalaki na ngo si fa aider ma bise. Je n'en conviens pas mais eloko on na loba lokwa famille na ba baza incapable de soin na ye. Comment boko luka bo bimisa mutu na ndaku sans pour autant boye ba place. Ngana na besoin ya wana te. Na ye se zone ya ko tambola zongi normal ducha bimi. Ce qu'on a que Ducha c'est mon ami. Donc bino nde boza censé le roi bo vandisa ke na ndaku na bino boye ba place o ya ça. Mais yo nous a sonné Sherika. Ducha
ya camarade na yo yo doza mieux placé yo luka et si kanine luka mais yango loko no sala on se comprend mo ka tino na besoin de sala wana son te ko sherika do telemi po bando ganga na babala ba ba ke yo ami aduche te olinga na gangela wapi yo ka son ko sherika na yo ka son wana son te na yo ka son wana son te donc ndo telemi singa na balabala bata nyoso ngana ndo zela yo na ngasi soto osala nini po yo gangela mama duche te siko linga na tele miso et Masuka. Ah, boni bouton na balabala. Masuka na biso Masuka. Compléter la ngai sous la biche. Ngai ne mona ramobadi. Ko ngate ko no. Mo ndo nerve nga boyko. Benga no mta flat sana. Na benga mta flat bani. Benga no mta flat sana. Ngam na tinjo benga, benga. Yo mto ngo so na ye. Benga ye. Bama ramuso fo ye ba ngo poza na conscience. Ndeto sala a to akabiso mi bale me ngade mona ramobadi. Ngoto mon sko mama. Benga ye chéri, ka benga to longa baba na telemi. Oh. Donc yo ne non non ngate ni da il donne des flat. Bon non benga c'est bon. Allô gérant. Na lobby boy. Ah Julie ngam na so la. Allô gérant. Moi c'est papa bon c'est biso chambre 12 wana. Ti changer badran, tu balabala makamusu tango zo ngo ça va munganga ndambu te. Ya mobimba. Ngam na luba. Mais ça na balabala bon pesa mona so wana. Pesa mona so. Bon ça de anyoso. Monica. Ah bon ça so ninga no ke su kwela nda. Ah. Chérie, mondo sali bongo au sala 2 semaines ok sunda ko so discuter chérie na baxelo 1 mois ah Julie nini boye te kalate toya 45 minutes toya déjà Julie toi na balabala etalingani balabala tokei tokete. Parce que ma personne qui a un téléphone n'a benga comme ça n'a benga non ba gaba zilanga te personne téléphone. Merci. Maman. C'est bien mon chien. OK oui. Na ke pa ya sifa. Na ni mon balo duchi bunga kia. Ti lelo. Il faut nazo sifa to ke na famille na bonto ke tuna so ki ndenge ni bia mona ni te. Mbanga mbo esika loka ali mama. Yo ne kuna ete bolingo esili mbala flat le jour ali bala tika sa vie na e yo te bo sa mari donc maman pas problème hein maman te moi ce qui likambo ezali baloba kanan boite tika na mikolo ba solution tika ko loba biloba loba wa mo amke suka na makamu na yo abungi muna atema ke makomi bala tamola ki seka bisika zali akonga abo mukolo ka pembe kitoko nga jaja. Moi personnellement, n'a pas accepter souffrance na yo en aucun jour. Souhait à ma lame na rozala on a vie pour na yo, les a accusé à la heureuse. Et je trouve que le moment est venu où il faut la rendre heureuse. Parce que je me reproche de beaucoup de choses. Je ne vais pas te faire un rappel, voilà, j'ai fait ceci, tu m'as fait cela, et ceci, blablabla. Non. Ce qui nous importe maintenant là, c'est de construire notre amour. Ok? Ce que je te demanderais, Sifa, c'est de m'accorder une nouvelle chance. Oui, parce qu'il y a un accident. Oui, mais nous savons tous, ton refuge c'est moi, je sais, Sifa. Oui, mais c'est quoi le monde? Merci Ngayo. So moyen zali aya vanda na biso. S'il te plaît, Gelor. On a muto landela yi vraiment basoin na ya zate. Talaka maman na papa nde bakomi. Bariti baza ba mikie moi bazwa soin na ye malamu zate. Gelor s'il te plaît. De toutes les façons,
Bébé, tu vas où? Chérie, accorde-moi juste 2 minutes. N'a pas de tu vas passer qui c'est 17h déjà. L'eau quoi? Duchesse. Duchesse. Yagisho. Yagisho. Vous avez promené dans ma bouteille, boy. Bouteille à Duchesse. Vous avez pensé bien à comment ça m'a tourné avec Nangaï. Hein? Non, non, non. Duchesse. Dekinanga osa sonya famille beponi ko Duchesse otuna na likambuti usilika makamu suku to tuningati Duchesse ata yo moko mutala ko se promener na bouteille na se li petit Duchesse no sa fièvre na oti dispenser babike ba thermomètre na bango notu esili azui mulangia tembo achenga babike no mulangia tembo e mesura nini température c'est na bimisango 34 34 non ça 34 on qui fièvre makasi yem da pesa na docteur da pesa ngabike mulangia ko mesurer fièvre za mulangia tembo Oniat. Natiki o makamba jeoli. Tumnatiki nangana. Eza mlanga steli fema makasi ya gesho. Duchesse leknanga. Duchesse leknanga. Nota sifela ndanga isanze fela message fela lima mulimu nota sifela ngai. Mulimu mela mabia sifela ngai. Duchesse leknanga petit. Osanga boponi ko Duchesse. Hein? Ngai yelo j'ai des sérieux problèmes donc non refuge dans en place ni. Hein? Ngana ko se réfugié te peuple na opé. Duchesse obinga ya non na sabu d'abord. Oyena ndako kuna bo sekerela na sifa makambo belé na yepa na bino mama lobis na ke ngai ya na yo j'ai des sérieux problèmes aux tourmenter ngai. O mona ngala msutu est-ce que yo penser que na yepa na awanga moko na trouver mon livre. Na kama ko des ans azara ezarata na binza mbena ba ki fa ole kaboy lek na ngai. L'autre fois mona na yo liana ndako kuna mama yak na ndako na yana problème sérieux na sifa. Sifa bana ngana recevoir le blanc wana na kata mundu ki blanc bec wana pot de fer. Ndeka obenga kaye comme tu en as toujours l'habitude. Mwana mobali wana banda abika na kata ndako na bima sifa alamba kali susute sifa so ngana simbi sifa na nzoto na c'est tout un problème to so bien sifa te dans la chambre c'est tout un problème ngana kata ngana sifa nebiti na sa mo ko pousser ngana bi na ça la crime likola sifa mais non mo ba kanga na kuta prison je me limite Duchesse au lingati ba bengo Mike parce que Duchesse je vois que au ramassant na balabala mais tu es Mike aux aleki o ngana o alandingai. Il y a un longoli moulangio parce que na c'est des bases na blo ne te ko porter danger dans la conversation na biso. Na longoli o kapona elongo ko porter danger ko cliquer na mutu na longoli blo ne te doit porter danger. C'est-à-dire aux zongo bambingai c'est ça. Oh ya na babedi onini. Tika sifa bo moninga za processus o boma o bonga za processus wana te. Tika sifa bo moninga o kendo malembe ndeza daza a commission kota ya kitambo a comme métropole. Si qu'on a vu Duchesse on a vu yo pesa na conseil. Conseil ni européen sanga. Tu es sérieux? Il y a quelque chose quoi sérieux aussi conseil. Non, c'est mon pesa net conseil. Non, dis-moi que tu vas me donner l'occasion de te parler parce qu'au moins tu vas me donner au moins une fois l'occasion de te parler. Je te les conseille. Papa na luka occasion banda kalanza besoin lo komukando kabola mère Israël. Bana Israël balongola Égypte papa lelo pesingo occasion lo bela ya sengi conseil. Nzambe na zamukalo conseil. Il y a zwanga des docteurs, zwanga des magistrats. Zwanga des infirmiers, zwanga des femmes des sages. Toi na posano na domaine wana nyoso to. Ba femme sage baza posano pour manquer bango. Banda ba yebao no kendo tala bango te. Ni pour no bota, ni pour na suivi ya zemi. Non plus, rien du tout. Ba pasteur ba na posano. Mos na sambela te, alingi nzambe te, atikolo mon église te. Ba avocat ba na posano parce que tukala pour komemi na justice te pour bosamba parce que za monso ba na mbongo alinga ko bota te nanko. Ba to na nyoso ba na posano ya gesho. Sifa iyo moso ba na mbongo
au sali mariage, au pessi mongonyoso. Je me rappelle, Joana, au pesa même na bonus. $2000. $2000. Moi aussi, a décidé qu'elle n'a pas tate. Ya gesho. Na nango. Ngam na nango. Na nango. Na ote na oba Congo na nango. Nini. Ça dépend quand il y a mon toit comme même na direction bolingi. Et comme même kota kinkole. Et comme même na métropole, ça dépend. Il y a pas moyen. Il y a gesho. Ya babenga ngo zibula hata. Au tchena on a 14h pile. Il y a les deux. Lobby na 14h pile. On ça AVC brisque. Et ça na ni trace. Ba olukata ba trace na ba reine ou bien na ba organe et comme on en a été comme si rien n'était. A sali AVC mba moko sur place. Ndeni. Zibula hata. Michael Schumacher. Formule 1. Et donc il y a un. Donc Azanoni et bon Michael Schumacher. Michael Jackson Zibula hata. Michael Schumacher, Zibola Rata. Donald Trump, et l'autre même Zibola Rata. Donc, il y a un changement de télévision. Kende, combien de temps? Il y a quelque chose. Combien de temps? On va mourir et il y a Sifa. Duchesse. Donc, je vais prendre ma caméra. Loin. Il y a quelque chose dans le moitié. Zoba décision à faire, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, il y a quelque chose que tu vas côté les matins pour te faire son là. Il y a quelque chose. Nous avons une famille, alingi botate. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ça va. Il y a pas de problème. Il y a un fantôme qui m'a dit souci il y a quelque chose. Tout qui boye, quelque chose qui boye. Pardon, excusez-moi. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Pour ça que tu es quelque chose ça beauté. On dit Sifa. Ce qui l'ose pas de pas Sifa. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose ça beauté quelque chose. Il y a quelque chose ça que tu beauté. Il y a quelque chose ça beauté. Il y a quelque chose ça beauté. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose ça beauté sur ma décision. Il y a quelque chose décision à quelque chose. On se décision là à quelque chose pas de boy. Il y a quelque chose là. Moi ça on y connaît yo. Moi ça les gars vont tenter. Moi ça les gars vont tenter. Ah quelque chose ça boy. Moi, le comme ça, il y a deux sautés. Il y a deux sautés. Il y a quelque chose Maman, bon, c'était. Non, là, Jésus. Ah, Jésus pleura. Jésus pleura. Eli, Namasabatali. Il y a quelque chose, maman. Eli, Namasabatali. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose, Yaka. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Chez moi, il y a encore de ça, c'est pas comme moi. Et tout avec le bien. Seigneur. Moi, mes parents, maman, elle n'est jamais me dit qu'il y a pas de comme la massa.
Moi-même, le père comme ça, avec les chemins et les cigarettes comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille? Qu'est-ce qui ne va pas avec Angélie? Elle boit des cigarettes, elle boit des malfous. Ah bon? C'est quoi, là? Maman Zoya. Tout va bien? Ça va bien. Comment? Botité. Non, ma botité. Vous avez aimé? T'es même là. Bonjour, bonjour. 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 Bonne papi. Maman, les campés te le disent à moi, ma kaka. Papi, la moukaki. Papi abima. Depuis abima. Si le n'a eu place à sa maman. Na kanisa peut-être azonga tana poko na poko azongité. Yango na yo tout na soki papi azawa. Maman pardon soka zali awa. Boye bisaye na lukai na za mposa na yo. Pardon maman. Monté massif eza bien te. Azumi tungisa makasi. Pona papi banda bina. C'est vrai. Oyebi ko fandi osali filme na yo. Osali na ba ozuna ba cameraman na yo. Ba filme oyo le bité. Na okende ko baby sanandra ko wana po ngande naza pona ko lela ka mikolo no se wedi vungi singre yo. Kindumba mesala partout ko kitasa kaka ko kota ngama kwela partout. Mama boniko. Wa mona nani. Ya yo. Et puis quand bozo yape bo lati pe kitoko bozo yape inde c'est ça mala sa camarade no wedi vungi sintuba ka kiasi kingras. Maman Africa. Oui non. Maman, donc yo zo yako chona ngana kata ndaku nanga. Ambo, okanisa ki complot nyo sobosala ki na yo, tata na yo, ndeko no jili, mama na yo. Okanisa ki mwana ya ngai ndembe kana bino. Et puis si faut swinga zale yo na ngena yawa te. Ka place au vandi, place yo ya ko senga ya yat. Oye obi ba pesa yo, bo pesa nga papi na ngai, na kende na ye, nga moko na soin na ye. Obungisi papi na maboko na yo moko. Lelo yo luke awa. Ah, papi bimi na yebi place à qui? Asi abomi osali matanga ala pro oye kwa nyosenga ndenge matanga lekaki pesa nga rapport banani bayaki na matanga odefa ki bakiti nini bakuka na ba masanga nino melisa ki bato mama boni te mama ki le boye ko chola ngai na mona place ko chola nga bobo manga na place ndenge bobomi papi kuna moni bobomi papi ndenge boye ko lela biso divorce mama non ko tuna ndeto meni ba yango tuna pona nini bolongwe kwiti za zimalu zinga moni mwana vandana ndako mwana nga pendant longtemps amona ni lisusu te mafrika e osala nga pasi te pona kuna yo mamuzo ka sanga ndo ka éducation oze éducation zo pesa bana ote ezala te yo ko zo so mwana ote banda bala ka zo mabe na tunye so za nzeme za peta na zemite ozo landela ngote Ruth comment que ma respect amanya yo na kote la ko ya na kote la kayo mais otika ko bota te si longtemps que o mankanga o bungisi duchi o bomisi fia duchi accident tina ndengi o kanisi duchi akufi ndezo yako tuna ngai ko mama tanga wale yako tuna ngani bali matanga zo bate mwana ngali nga duchi makasi yango bala mbali mususu hypocrite nani ti mwana nga zi mwana na yo ayene ndaku na ye poza ki na amour na ye amour à profit ya jida tango ayaki ko pesa yesu bizu oyaki na jaka ki ye e matokende okende ko to saki ngari yo ya a telema frère na bitemo sanga na msuyo beso de na oya tuna ndango bafinga ngali ko na pwani bizu de jida okende
Vraiment, il y a un bâté bouindé, Nico. Vous allez wapi? Hein? Ah. Bien, on a un gage. Allô, Spawn? Oui, bonjour. Nakomona yo. Oza ndako. D'accord. Nakomona ndako na s'échanger comme ça, si on a s'échanger, non ya kuna ndako kasi. D'accord. Merci, ok. Ça va. Nayamba magina alobi ye mama omonta oyo tobotaka bana école primaire oyo tokotisaka bango ezaka peut-être mpo bakende obakisa mais éducation de base oyo oyokaka base eza première primaire te eza ndako mama azala bref na ozala bref mpo toza na bis tokóma na arrêt. Donc, oyaki koloba ou bien oyaki kofinga ou bien oyaki kolobela na fingi ozokanza nazo finga tonga nazo ebi ke tinde mutu ayembi na ndako apesi okiti apesi respect ebele makasi apesi nga respect navandi mpe na kiti nde naye koyebisa likambo ngai aza na mposa koloba oyoki nanu te me bandi omela bapema mpo eyeli oyeli elakisaki oyeli mabe naye na masete ote il faut yokanga nani pesanga na litoi yokanga nani kobonga mate mama ebonga melozo bonga nazana ndako nanga mama ezateke po oloba na otala yo te ndako na yo nanga ndako nanga na droit ata na telemi ata na vande ata na ke wapi za paranga menga na za les kokanisa kuti ndako eza ngai yo mo za les te oh oyo asomo zo mindi mate to ndenge mama susi nange za boy polokolo boy na yo na te ya yo nanya tenga kana ko te yo ti mama wana soni te wana soni te za makanisi mabe bon yo te nga yo mama na nga yo tata na nga na ko te yo te no te ndeni na ko kipe ko te ya yo mama oye na yambi yo to so kasi ko so lango ya ngai me yo zo mela bapema te chozo linga ko yo kanga te mama ya una mon ka mwana nga za éducation te po alandika mama na ndolo bebo tozo sola na bisoti ngana ngalo bakabe mama monta mutato abala kayo surtout balube loko so batoka nini bana il faut botter les bana na mono botter les Julie na mono botter les nani mususu mwana biso kitoko muke wana merci oboti sifa tango bali eloko liboso sala ezani sifa banda bali mikolo boni basanza boni asali na ndako mobali na ye siko pona yo faute za panani faute ezali nango bango mbali bazana bango bien bon ça mais moi si aboyi kobota alobi ye akobota te est-ce que mukolo mona wana azokende libala bovanisaka epena bopese conseil ke ndenge okei libala atala libala eloko liboso ezalaka mwana ezaka ya gesho te mwana eza ya bango mibale na gesho kutu balobaka mwana azalaka ya mama mais sifa azo se permettre ya koloba pe koloba na balabala ke ngana ko kobota na gesho te mwana yo quand même yo faut yeba ke toliaka mbongo libala ya bato eza nyongo conseil ni bo pesa na mwana kompa sa libala bonjour kompa sa libala eza fois bota bana wana kobota kuka pona mwana ngate mapanzi sango ngana ko kobota na gesho te il faut kaka abota soki pe na nani akobota siko na nani pour moi si so kobota na mbato kobota na nani Comment bana musu ba kola na bona ndaka ba parents mais éducation eza na moté et chose grave na bino ba boti yebi que sifa azwa mundele moko bo aya achana ndako mwana nanga moi sita mundele wana za na kata ndako moi ça mwana malamu caractère eza malamu
kaka mundele wana banda kenda bunga sifa chanja na ndako mobali na alambaka te nde abandi kopanza sango na kobota te mpona ni mpo mwa mbali wana asala nini akenda eske ndenge wana pena mwasi akoki kovivula na ndako ya libala wana bokobenga kaka bokilo ndoki bokilo na nga aza mabe mpo bokilo malamu na mokili oyo azalaka te oyoka kaka bongo te fo réaction mais to moto alobi ayoki seki osala nini nayebi eloko osala te bon oyo osala nakota su na motema oye koloba obi oye kobakisa esu makambo su likolo nyonso ezali nyonso kaka na osala ona koloba na kobakisa mama kolobala soki bobenganga ata napesa conseil moto akotelaka libala mama yo nde oza na ndako na kopesa conseil azalanga motu te me nakokota mwana te aboyi kobota oye olobi bayoki yo mama ekoki kaka te nazomonaka éducation na yo na bana bamala edike tika panda mama oyo nayoki na motu nange esesanga pasi nakanisaki nabotaki bana me naboti nde belima sifa vai na kati ya ndako ya libala me azoboya kobota eske ezalaka Oui. Bien. Voilà, vous avez mot. Écoute. Wow. J'ai un seul problème. Vraiment, ils ont mathématiques dans tout. D'où tu sais qu'établi. Nous sommes des capotés, nous sommes là pour Sifa s'est Sifa n'a plus ses deux pieds sur terre, donc à ce ça reste bien, donc rien ne marche avec elle. Donc je me sens complètement limité. On a trouvé que refuge dans les épanades. Avec toi, non. Consolatrice, non. Non, j'ai des coquins, non, qui n'a pas été. Si. C'est toi seul qui peux m'aider. Donc. Tant on a eu souci, femme, sur balade, tu vas nous y Sifa, moi je comprends aussi Sifa. Ataï sous une place où on a que on va les mots boy. De pas me dire que mon ton a parce que bando mon luganga no landi intérêt nanga. Ok na linga kiyo, na linga kana lungulo na mabe. Parce que lelo yo benga nga pesa nga rapport à Sifa. Nga mama Sifa. Julie. Dans tout ça, Julie, j'ai été chercher pour trouver une solution. C'est toi seul qui peut m'aider. Sifa n'est pas. Attends, moi, sous une place à Sifa, tu allais te comporter. Quand c'est là que ça qui Sifa n'inga na yuti. Il sait comment on a. Ah, j'ai eu beaucoup de choses. Donc, je sais dans où on a été. Ok, d'accord. Mais toutefois, s'il y a du nouveau, n'oublie pas de me faire signe. Ok.
Ah oui. Bonjour mon frère. Comment tu vas? Ah oui, ça va, tu te fais plus entendre. Ok. Bon, en fait, désolé pour le dérangement, mais je voulais savoir ce que tu as de nouvelles de Duce. Waouh. Non, c'est bon. En fait, j'avais besoin de lui, mais c'est juste que ça fait un temps que son numéro n'est pas suivi. Oui, je sais que je suis son ami, mais on est tous des collègues. Voilà pourquoi je t'ai appelé. Ok. Bon, toutefois, aide-moi. Si tu as... Ok, merci beaucoup. Oui, alors Ruth. Oui. C'est moi, bonne bilan. Ok. Est-ce que Duce a bien bilan? Mais est-ce que Bokenda qui t'y connaît dans notre sifa, beaucoup n'a pas baillé place à la. Mais Ruth, j'ai fait de mon mieux. Dis à maman que je fais de mon mieux. C'est ce que je suis en train de faire. Donc je continue avec mes recherches. D'accord. Bah si, il y a du nouveau dans ça aussi. Oui, Marcia. Hein, Diane? Médecin? Hôpital? Papa? Aseni? Hein? Ok, non, il y a Siko. D'accord. Ok, d'accord, Siko. esa biki na ye donc place akei ezoyeba na kuta ata na makolo te porté disparu abiki abiki na nde nini ye mutalala atelema abiki nde parce que yo tunanga nzambe akena wapi yo zo tunanga porté disparu yo tunanga nini Julie osaba je otoni na porté disparu na ndeni Boli comme va jézana. Non bien, tu sais quand on solo na pam John Azab, solo na vérité. Ngana. Oh, na solo na yo. Kasi ngapi na tuna yo. Na oyebisa yo eza vrai. Ngana na ye. Na yeso mambu o eza vrai. Non bien, Julie, ya no pona na ité. Yo kana na biso, ya no pona na ité. Ngam na sala balance wana. Comprendre? Le roi balance wana komi boy. Ya monde ba cop namno ya banda bambonga banda mu na lingango te sikondo za na videla na nga fona leka ko ba marambo ndia bo oh iboyo tikala nani otu na ngambonga ni tikala nani nikolo na pia kado na mbongo Jili oloba nini oki mambo nga lobite sama Jili na kuna demo lobate akopana
kota solo la bimisa muki na ngana leka ponde na bo ngai fona limo le roi humana la muki nga solo abongo te o comprendre donc le roi humana la muki nde abo mba moko makambo wana ki pa ba mbila donc ngana kolinga tina fana mboko mbila oluka ngape mamone ki na pa ba mbila pa mpamba te donc libenge lo na ngana muki ngai fona limo na tambola o comprendre on a sala pona na bien to solo ngona ndenge mo ya calme Julie na nga ba vantité obi kana bien rozulu ko beta bien yona ibiselo moko kota solo la libenga mukina nganga leka oza ingra makasi na kondi mateka yo osala ngano nini po yo bien engagé ngai nazo bimisa yo na mwasi na yo na futelo na mbonga flat no lesa na melisa yo yo atemela ngapo na mbongo wana ya ba sentiment Julie wana ya coopération ngandi nazo otoski yo kana biso au moins mam to sala na o signer yango na papier na mama wa mbiaso wana ba nini ba ngano to signer ba papier ta to signer ba papier mais na kopo to sali ngana o Julie to signer ba papier donc alors na ina bisolo moko o mo soki na gauche droite o za mam na bomila bato comprendre yo bi de o eza vie na ngai Julie ko sesa ba vanité ok nanga de gauche à droite nord sud à l'ouest Julie na baru no solo na biso o gangate banda nde to sala ba faire wana na so na bengi yo na kata ndako ezate po yo gangilanga oh Julie na ndako na mino na ndako na bino pesa ngote obinini sama oyoki mam na lobi mutu o apesa biso kopa sama hambwana nazozela ye a servir ngambongo nde na obenga ona pesa mbongo yo kana biso lo moko Julie salaka ba je wana ngana o promettre yo omona ndako na mino na banana na papa mino ata bakupa minene wana na banana na yi so penga mbongo na ngati Julie na bareu oki mamu na biso yo ta pecho o se ba vanti no boy ngadi ngabo ete mpe o eza musaka na ngai metala no mtongo oyo loba na yo je logo to za pese je logo te na mona na ki pese na ngana lesa yo na salela mamba minene okutu yo tala sama kanisa ta bola moko onga sala ona vina osama bola mongoni osombela lopango to sombela avion fena ngindi sokaka oh Julie oze logo te mais so yo tambo na kecho banda tambo Julie ngande mna chako ba ngande mna yela ki yo cop wono tambo na keti